La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, si tu es bien, oh. Vincent Chilouise, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité, la actualité. Minu kaka ya minu bandaki oyaki 9h ya tongo papa 9h na hôpital banda 9h ata mbuma ya kisi ya novali balalisi ye na kiti na bar bazomona moto aoloba te azokoma aza kuna place azokoma po asenga eloko ya komi po azongisa boye ya komi bazomona akangami eloko masho angisi ko ekanga mngamu na alaki na ye banda 9h. Ah. Mama bipenda ye koma na 14h. Nde siko nini nde mama bipenda ye kotelema. Po baba na kopesa ye kisi. Bazola bana urgence docteur moko azate ba docteur bakei ko sala réunion. Na 9h du matin mutu banda ba yakine. Bina batu bolongoli ye minu. Misa tupe mbala moko. Omoni siko mutu azoloba te nini te. Moye bati ata na mbetu. Ata novalgine wa novalgine. Hôpital bozo mona oyo bokitisa ya basataniste basini yango batia na porte mpona kosilisaka bato yango wana ya barose quoi yango sini yango oyo batia nini yango oyo na porte yango oyo betwali na bango ya barose quoi yango wana siko babomi ye epuis bapesi ye soki kisi nini nanga na yo toyebi te balingi biso tokotala bashambo wana balalisi eka wana masuba ya pamba masuba c'est dur, apparition moko inopiné, en tout cas, et troublé, batubélé. Mais la famille artistique, ils ont des notes à la serein. Na kosaka ba aventure et ça les masama na matanga et ça les maté bato balinga ko wela ba mbongo pour moment de ba beta ka tolo yango yo tangu ba moni mutakufi maintenant ça hospitalisé même soit assistance à pamba ya tonga et ça comme on a naté. Alors maintenant il est grand temps, c'est une grande actrice que l'on a perdu. L'icône moko ya munene puis c'est biso so zo ba guya ko sala théâtre c'est to natala ba mama wana. Alors to kosenga na bato ba organisateur ya matanga. Hein? Basala ngona bolingo oya muke ko tikala ba remettre famille oyo eza na problème et non ba empocher ko tra ba poche na bango puisque tangu nde bango ba bimaka ba bulantulu yango yo tangu mutako fibu donc c'est un peu ça. Merci. On a ba souvenir on garder pour na machako tant que ozwana ye maman moko ngene pas au moins quelques souvenirs. Une maman là exceptionnelle. Bon balobaka bolama mutu po te po soka kufi mais de son vivante azaki maman moko exceptionnelle. Donc accueillante, gentille, partout beaucoup de maman chako. Donc il faut que ça bino en tout cas, azali comme tient la place na piso.
on a biso vraiment. Donc, comme en place mon biso. Donc, c'est comme si tout ça qui niveau moko. Mais ça niveau moko, c'est bah ene na biso na area musika. Donc c'est maman moko exceptionnel. Et puis na kosenga mamsusu na ba ndeko musu batikali surtout ba jeune sœur na biso. Par exemple la suivre ça va marcher. Merci. Bon, moi je dirais une chose, dans un corps médical. Donc pour apprendre l'Iwa, na yonga lela tongo, c'est là qu'on a foutu. Na yébité. A belle pourquoi ni les bomis na yébois na yébité. Pour pas que docteur bon, voilà ça sera mieux. Si vous avez opportunité à vous un docteur ou à soigner qui est, à ça mieux placé à Oloba. Question one. Pour moi, c'est la race. Na yébité na ra lelo, biso kutu na répétition. Pour y avoir répéter, pour biso to répéter à mardi to tourner les gens. Et ce bas plus de fil, ben c'est la maman n'est plus à fond. Là ben ils sont à côté à prendre absolument. Mais ça va faire quand tu vas faire quatre. Pour 4 répétitions, les régions de Batitou va gagner la HJ. Tant que je coma, bah mon accord je du niveau que le nom. Na baké na clinique qui voilà comment nous va se comporter la matin à OM mais question est sous bien faut que nous machine. Avant hier celui qui est notre président, il me rappelle sa directive de réservement pour du corps de donne. Bon, on va faire tout là, on répond bien ma case. Papa bouger la bouche. Maman t'as la bouche.
Maman loba na nzala.
tout baza koluka nzela ya kosakrifie bato baartiste nyonso balobi boza conventionne kuna bokende kuna te bokosila mpo bakoyamba bino te bakosala bino eloko malonga te baza koluka basacrifice. Nous sommes dans le temps de la fin tokomi na ntango ya suka mama mibatela botala na porte ya HJ na entrée na bango bokomona signe ya ba rose croix ezali wana na entrée ya porte na bango ezali wana botala eza hôpital satanique tokomi na ntango de la fin bozala na bokebi bino baartiste bapesa bino convention boza conventionne kuna botala très attention kuna nayebisi na HJ bozela na kopesa bino signification ya H na J wana na kopesa bino naza petite sœur ya mama Chao nakopesa bino nakopesa bobanga te nakopesa bino nazozela temps oyo bakokonfirme nga na kopesa bino mutu mususu azali na bonne forme akanisi yango hôpital normal mais eza hôpital normal te maman je te dis kene eza oyo ya kobombana te kene na porte d'entrée tu vas voir des signes bokomona signe wana eza na porte ya entrée na bango ya munene signe ya barose croix ezali nango bomonaka mpe bato mosusu basala nango baclip ezali wana na porte wana bongo aza okriti baza bokriti te mutu apesaki le mosusu bakende kozwa apesaki na bonne forme akanisaki eza hôpital ya bien mais oyo eza hôpital ya bien te bango kuna na nsima bazosala mpo bakobebisa bato oyo mpe apesaki papa mama soki papa ya lere yango oyo koluka basiliselo soki bana na yo te lere yango oyo kata contrat na bango mama yemo ezoluka bato bongisa na mama yemo bakenda kozwa soin kuna c'est tout. Président elombe abengi nde toyebisi eke mama ne plus ayebisi biso boye o wana aza lisusu ya bino te aza mutu na biso bozela biso moko lere tokoya aza ya biso aza artiste aza mama na biso moko botika eti biso moko tozoya lere akomi bazeli mpe président basumu aye nde balebisi biso bino bolongwa biso moko tosala makambo na biso balingai batie na 50 ya place ezali nde bakotie na 10 chinoise décision biso tozwa na décision sikoyo te mpo botala ndenge tozali mais après tokoba agi bafamille mpena nyonso no bakoki te mpo ngai mutu fina apesa bango rapport mpo ngami nazalaki na ye azala baleki ebele biso tobotami 18 na famille na biso azali 6e na papa 6e na mama na biso aza 3e toza na bayaya na ye nyonso liboso na ye bakufi ndeki mpo alandaki oyo dernièrement bapanzaki sango te mama soko akufi oyo bamana benga ngo mapasa ye pauta ekokufa na février sikoyo na juin boifo bocomprendre biso toza na choc makasi azalaki la seule mama oyo tozalaki na Kinshasa ye aza yaya te aza mama oyo amanaki kopona bato te na famille na bamama na bacousin cousine nyonso tozali komona bana bazebele bana mama moyena ntanga nombre biso bana nyonso tozali na ya biso mpo oyo yangai nakoloba nini mpo ngam nabokoli ete siko naloba za mwana ya mama totika badivision wana bana combien pourquoi aza na bana ebele bana na biso so baleka na ndako ya jaki balia balata fute na bango baklase ce sont ces enfants biso tokabolaka te na lendi na yeko oyo abandi awa abandi na ndako na ye mutabokoli eti akomi biso tokabolaka te nyonso baabali Mama,
il fallait bien là. La tournée qui n'a rien gagné, on a tourné la tournée qui n'a chaque mercredi. Il fallait dire la belle. La belle la tournée de chaque côté. Les artistes qui ont peut-être travaillé pour faire un soin, ils ont fait un soin les ratés. Donc il faut qu'on fasse de la musique. Maman, chaque fois qu'on va faire la théâtre. Donc les noms, on a beau le bagage. Oui, ils sont pas comédiens. Chaque année, il faut commencer pour parler, moi et toi, dans la table. C'est les gens qui sont. Bible à l'obibo, c'est que tu as semé, c'est que tu vas récolter. Au moni oyo bo sali na chago.
ekosalama ata na yo te ata na 1000 ans ekosalama na famille ekosalama bokanga date ya lelo ekosalama ata na 1000 ans ekosala bakonéglige mpe baoya bakonéglige ba eloko na kosenga na première dame arrêté contrat wana abongisa mama yemo abongisa ata ba mama yemo tofinga yango mama yemo bakipaka batu te mais na première soin bapesa soko okomi na urgence na première soin soki bamoni yo kaka oyo moyen te bamemi yo na urgence bapesi même première soin même novalgine ya pamba tikali te oyo bayambeli ye bakoti bapesi eto po azoyoka tilo basali yango abongisa mama yemo abongisa ata soki abongisi nyonso tu te abongisa urgence ya mama yemo bato na ye aconventionne kuna bakenda ye akanisaki na mosusu hôpital ya malonga eza ya malonga te eza ya malonga te je vous dis eza ya malonga te baza bacommerçant okomona bandeko na bango baindienne bazoya mabamu me bino bovandi epuis bandeko na biso baza mpe kuna baza baomona baosala na lola kaka boye baosala na lola me nayebisi bino dieu est juste nga nabondelaka nzambe solo ya bakisi te jésus christ est vivant tokomi na temps de la fin vous allez payer ce que vous avez fait vous allez payer na yo serge yo mutu nasengaki yo po oyo kosalelaka 3 heures du temps mpona kozwa po vous allez payer ce que vous avez saigné okofuta yango Merci beaucoup, chers amis, chers abonnés de Echa News Télévision. Le plaisir est pour moi, Tariq.